Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele, to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université, ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, vraiment ebele bisika bizubino, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki. Bambote ebele, vraiment bambote ebele. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon confinement et puis vraiment beau mi bate là parce que maladie oyo et silité tomi kosanate vraiment surtout na UK. Bato bazokufa ebele puis baye kosala statistique balobi ke ba noir nde bakufi ebele. En tout cas, je ne comprends pas ezokomela biso ndenge wana poani, est-ce que soto ke na hôpital bazoboma biso na nko ou bien eza vraiment que tozo respecter ba règle wana te. Voilà, parce que je vous dis avant na kota na fief ya lisolo lelo nga nazomona bato ebele bazoki otala pe ba famille na bango. Oyoka kaka ake tala ndeko na ye ake kotala boy to boy te boza na bolingo balobi ke ba africain baza na bolingo to tchapetaka ba congolais, mais en tout cas bandeko na na situation ozo senga moto azala individuel. Donc bino bat boza na kati ya ndako bovandika na kati ya ndako parce que eza bien te situation eza vraiment mabe makasi na likamu na yeli lelo tango na kosilisa ngo. Après na koya ko betela bino lisolo makamba okini ko talaka batu bokata ngo nanu bo utiliser na ba téléphone ou bien oyo koke otala ndeko na yo bo telembi ata 200 mètres parce que bozo kufa mingi en famille oyena okomiye ba place ozwi maladie te okozo maladie na supermarché wapi okomiye bate okatsaka oza na bonne santé. Voilà na oya obetela bino lisolo oka na sujet oka na likambo na oloba na suka nango. Parce que les comme na oloba eza mulai mingi te na préféré na mélanger on a moi conseil. En plus de ça vraiment ba yenge na bandiko na biso bulu ya Congo le sac au respect et bien na ba chef coutumier na biso o ba soutenir sous les baobab et puis boto bondeko na bandiko na biso église catholique o ba sala ke to tanga ba école ya bien vraiment ba merci belé vraiment na pesi spécialement mbote ebele na grande sœur nanga na kati Espagne ya
Isabelle Toko. Isabelle Toko, ya Isabelle Toko, bambote belé, mwana mayele, mwana P12 à tongo. Merci, na ba conseil na yo. Et puis, voilà. Vous avez assez sous les baobabs, vous avez l'aise, vous avez à l'aise, vous avez agité, na siliki na pété, na osilika pété, na évité beaucoup pousser ngai té, na sala lem sous likambo ngai na kokokate. Voilà. Likambo ngo o nga na kokokate, na bon, so na bi na kokokate, tam sou na kosibino, hein. Voilà. Parce que un jour na koipe ko salango. Bon, mais pour le moment, na okokango te, et puis naza na posa na ngopete, na lingi yango pete, na lingi pete un jour et koma, o babengaka rando, na lingi yango te. Voilà. Donc c'est ça. Et puis voilà quoi. Il y a 2 jours, hein, exactement 2 jours, bientôt, qui est 3e jour, je ne sais plus. Na vandi, na pesi ya ani, bon, alingato benge ya ani, vu son âge, o biso toyebi, o ya pesa biso, nga aza mukolo. Voilà, mais to benga na bongo, jour msu na benga ani, asipela te, nga linga ba benga nga ya ani ya mwasi, ok. Et on a benga ke ya ani, ya mwasi, ya benga nga sous les baobas, sous les nzete. Voilà, ça, vraiment c'est bien, elle est courant, elle est karanango bien. La vie c'est comme ça. Mutu o lem sou bino bokomona ye na misu na bino azolakisa bino boboto moko boye ngala mama boboto ngala mama soki Yesu ngala za mama paradis ngala za mama soki ya soleil ngala za boye ngai boye mutu wana lem susu libanda na ye azolinga ke bomona ye mutu malamu mais na kati na ye grand doki mutu mabe akosakana te mais bino lokola ba congolais totalaka aspect extérieur ya mutu botalaka intérieur ya mutu te okomona bobandi koloba yende mutu malamu yende alobaka kitoko yende ateyaka yende boye non il faut kotala mutu na ba angle nyonso to otala mutu oyo azala motema nga na préféré nazana mutu oyo aza brutal aza so likambo eza lobby soka kofinga fingi mais à la fin ayebi kozonga na se ya makolo kosenga pardon. Voilà, a l'air asengi pardon parce que vi oyo eza ya biso te bi oyo so tokosala na se oyo ezali mpona un jour to rendre compte epa nzambe eza te na rendre compte epai ya mutu moko boye epai soki ya nani te vi oyo so nga na osala yango na se awa eza ke pona un jour na rendre compte nanga epai ya tata nzambe. Donc voilà nde yango wana ozomona bavi na biso ndenge tosala na se ya mabele. Voilà. Donc tozonga nanu mwa moke na lisolo yango. Il y a 2 jours passés, 2 jours, je crois 2 jours, c'était hier, avant-hier. Voilà, en tout cas avant-hier, je crois bien, si je ne me trompe pas. Yani abenginga azaki na plein service alobi nanga ala danoz osala émission oui na uta pe ko sala émission alobi nanga ala danoz osala émission ngabi oui alobi na émission wana qu'est-ce qui ne va pas entre elikamne eleki na butu na ndoto na yo sur ngai na vi mais na sala émission je crois que c'était qui peut combo na émission wana c'était juste je crois la PC Mbote voilà na émission wana na parce que na vraiment na yeba makam na lobaka na émission wana na c'était combo na eza kiza libenge une moi si moro je crois une femme en tout cas ba respect ce que ali combo na yenga na koka ko prononcer en te mais na monaka ya moi ça prononcer ngo kitoko makasi kiza libenge kiza libenge normalement son abina bon malembe za kiza libenge ya moi ça kinana ngo mbango penza kiza libenge voilà ngai na seki na bi kombo yo na yoka ngo mingi pa ya moi si a prononcer ngo vraiment bien
nga pe na meka ndenge ya prononcer yango et puis na pesi ye bambote en passant. C'était juste ça. Likam na lobaki les jours là tant oye kuta otuna nga question alors que ezaki émission oyo likam ngo c'est lobamaki yesu azotuna nga so na saki émission lelo na biwi na uto sa émission bi anga na zana musala mais natangi ba commentaire moko ezaki na site mususu na otanga ta komba site moko ate pananga na otanga te parce que na yebi pe ba komba ba site ngo te bon ba site mususu na yebi ba komba na bango mais natali nanga natala nanga te alors alobi nanga site moko boye balobi moi mwasi moko bo akomi so pe mwana mwasi so pe mwana mobali là je sais pas alobi mutu moko bo akomi ke yo olota kinga na butu nazoya ko fino kingo ko salo kindoki asiko obetinga donc olobi yango na émission na yebisi na bien en tout cas na lotité premièrement na déménager na koti na ndako mususu et puis boza ba fan nanga je peux vous dire la vérité je n'ai pas aimé la maison parce que ezali bandaku o ezaki eza ba temporaire ba benga ngo na lobaka na français ba temporaire en anglais ba benga ngo ba commendation eza bandaku moko tu peux même pas choisir na volonté na yo que loba na otalinda ku bolibi ate na sepel na ndako te non ça ne se fait pas wana soit au sombi ndako na yo soit au lukinda ku privé mais ceux qui olingi ozwa ndako ya HLM bino boloba kuna ozwa ndako ya l'état amemaka bato na ba procédure wana donc akopesa yo akopesa tamsu par année bon biso tozwaki chance ndako ya liboso tovandi 5 ans vraiment blaire toye na mboko yo c'était une grande maison une belle maison vraiment j'ai aimé ça et puis par après balobi bon mokola ndako akufi na ba makamba malade yo contre silina na l'état pesi biso ndako mosusu donc la nuit je n'arrive même pas à bien dormir wana na oyebisa bino vraiment na ozwa pongi vraiment te et puis na lobaki kuna mobali nanga vraiment na lobi na mobali nanga na bana bosambela makasi po nanga parce que ça fait au moins 2 semaines nazolala bien te miso nanga comme rouge et puis mobali nanga baki non to kosambela po na o na esi bino lelo vraiment tant balobi ba sambela po nanga les gens ont prié bat nanda mobali nanga sambeli ba nanga basambeli na lali na esi bino lelo na lali bien na yo kolamuka bo 10 heures j'ai vu vraiment que prière ya bato pe esongara voilà donc nazola la kutu bien te donc nazolinga na accepter ndako asika na mona ngoka eza ndako eza nango pe ka passager parce que moko ba kopesa biso ndako définitive wana pe ba kopesa bino choix bopona bokende otala est-ce que bosepeli na oyo so bosepeli te balakisi bino pe mosusu mais pour le moment eza ndenge wana donc nalali nanga kutu te banda pe na ye na ndako oyo na loti pe te alors na kamwe ebimaka boke ngai na loti alors que eloko na loti te bande il faut totambusa makambo bien voilà soki na lotaki soki na loti na ngati na loti te na yebisi ya mwasi en tout cas na loti te et puis na yebisi na section na bi nga so na loti yo wana eza na lobi na bien na zune autorité moko na bine so na loti yo yebaki okozonga te na kobeta yo penza na ndoto wana et puis na tongo nango okomona penza vraiment ke nzoto no pasi ovimbi parce que na kobeta yo na sala ba sport akosakante ya bosikuta siki alobi ok na kozonga na osala émission na osala na ngapi na mosala so na zongi na ba sujet belé na osala émission to suki wana likampe sili ngapi na kanti likampe esili nango pe na kipepe lisute po na ngesili na yebi yango te na mutu pa bengi ngai te na sololi pe mutu pe na loti te po na pe na loti te ngai bino mo boyebi na saka ba émission o na lobaka ba mituna pe miyano naza na pasteur oyo aza pena na websa bino asali la bonzambe et puis nzamba apesa sagesse makasi pona bandoto donc so na loti ndoto nanga no benga ye ye ana ko benga ye parce que nzamba kaboli misala
mutu na mutu aza na musala na ye kota bandoto aza makasi na obenge penza et puis aleka pe na ba émission na pe mo ebele pa na ngai donc so bato pe batuna pe bandoto na bango apesa penza explication ndoto kito makasi na oya na media te na loti ndoto na ya na media na ya oloba ki na loti anima kwa kala non wana eza justement so na lobi yango eza po na fungula rando alors que rando eza pema na oswana te wana bokozwanga te rando eza pema et puis so na loti anima kwa kala na koyebisa ye na obange te to obanga anima kwa kala poani ozo comprendre wana eza aza sœur na ngai voilà c'est ma sœur donc na obanga te so na loti la marina na obanga la marina te na obenga ye voilà donc bato naza keleo na loti la marina na obenga la marina na loti ni makwakala na obenga ni makwakala ba misusu na so na loti bango na benga bango te na pesa kana na olobaka ke OK na tio na maboko ya Nzambe c'est tout na tine bango fire mais ani makwakala na obenga ye la marina pe na kobenga ye mais ba o musu batikali na yebi na bango te na obenga na bango te na tio na prière point ba to sala musala awa ya media mukona banda kango na benga mutu te na kota na yebisibino na benga mutu moko te parce que na bandi pe media ngo lelo te na bandi ngo na YouTube te nga na bandi media na YouTube te batu baza na Danemark ba yebi nga na bandi media na chaîne ya ba nigérienne lelo na yebi sabino na bandi media na nga na chaîne ba nigérienne mobali yango na bungisa ba coordonnées na ye mais soki mokolo na kozo ba coordonnées na ye na olinga tindela nga ba image a filmanga même na zo mema train na zo sala azo donc et vraiment c'est na tinda kutu CD na na famille na nga na Congo mais na tuna bango bika bata Congo CD ngo to bandoko lengela ngo grande sœur mtanda obomba ngo lokwa grande sœur pa kufaki poye peto ye bambe na laksa bino ndenge na zao mema train ba opposer ba question idée wana zo kango ndenge nini en que moi si na bande ko sala na chaîne ya ba nigérienne après na longue na chaîne ya ba nigérienne na komi ko sala ko participer na pa ya pasteur Eli comment ezaka Eli na pasteur Eli na ba émission na église na longwe wana kosala ngo na ye kosala na chaîne ya église ya pasteur Boyanga na dans cette émission na TV Olive ngala bando le kakuna na émission la femme sage donc na longwe na la femme sage nde na ye kozwa idée na lobi ke non na vandi tellement na zone kosala collégialité ya batu na ezo simba penza te donc na mona ki fona sala ngamoko nde na vandi na zo inspiration na bomba kango pete na bande kotala makwakala ya mwasi mingi nenga zo sa be mission na na kati ndaku ngalobi ole ko bimaka ko kenanga na ba studio ko ke lukaka batu musika alors que na ndaku nazana tozana caméra tozana boy wana ko no sala ne bandi na mando sa pe na caméra na tche na ordinateur 18 ans boina boile wana na koti mbala mote na sala rango direct boina ba phone donc na talia na sepela kinde vraiment na ya mwasi na loba kango pe na yebisa kai eza bongo so sepela ina mutu wana ata lelo to sali rando na ye non changer langage te bo garder bala non changer te non changer langage te to abatu un jour pe to kosala rando un jour pe akolobelo moi mabe pona nga na sipelité nga pe na kolobelo mais un mot pe mission autant so sepela na epité te na sali yango parce que na kosa l'émission te na tundi ete eza ngai na monike bakomi ko benga nga bakomi ko loba na nga moi mingi bakomi ko conseiller ngai na monike loko na salité fona ya liboso na bino na lobango voilà donc na moni na sepelaki na koti stage na chaîne moko te na tuni conseil et pas mutu moko te wana pe ko tutango na zolula pe ya mwasi na yebi pe numéro na ete na bande pe ko lula mingi Marie-Laure Mwaka na benga ete to solo la pete to yebani te na bando lula et puis na tango akala na bande bato belé bande ko lubananga ke toza na batre na Laure Mwaka na elongi forme na elongi nanga bon je ne sais pas nga na ebité mais il y avait des gens au bande ko lubananga mukomsu kutu ayaka na Londres
garçon mo babengisaka ye moko na bango toyebani bia lobi tu yaka vraiment soko za na temps opesa mari leur mwaka mbote mais nazaka pe na temps te wana pe na bani nanga pe bémission te. En tout cas bozaka na batrait c'était dans les temps na tango kala pas maintenant ce qu'on a collé. Voilà donc c'était ça na donc ezalaki ye leur mwaka pe na ndo sepela na ndo tala ye et puis na ndenge pe lelo pe na tala alors mwaka naza pe abonné na chaîne na ye na pesi pe mbote ya passant toyebani te topesa na mbote te naza pe na numéro de téléphone na ye te mais un jour moko na benga quand même na émission na ye na contribué à paix. Voilà, c'est tout. Mais nous sommes comprendre que biso ba congolais tant place le problème ezate problème eza. Ce qui moi la moi si oyo, ce qui moi la mobile. Oyo obandi ko tambwa na ba chaîne nyonso. Ba tangelinga ba chaîne ebele ono tanga kombote ozoke kokoma ala anima kwa kolo za ndoki obimeli la danoise kuna pona ofina ye kingo balotio na ndoto bon ngai na ko salo eloko te na ko fingo te parce que na yebi yo te est-ce que oza muta mukili ya nzambe ou bien oza muta mukili oza ndoki ou bien oza normalité ou bien oza normal na yebi te papa na nga ou bien mama na yebi te tango mosusu nzambe alakisi yo ke mutu alingaka ko finanga kingo soki yondo lotaki koma na chaîne ke ngai na loti anima kwakala alinga fina la danoise kingo koma ke yondo loti wana tokotala ngona anglais mususu oloti ndoto ndengwana ok to tchango na ba prière basai na nzambe bolobini na likambo voilà mais koya kochete ke ngai nde na loti parce que ngai na loti te ozomona siko bato bazobenga ngai la danoise oyebi ke okoyi pe kolota anime eza ye te mutu mususu alati ye bakomi opesanga baconseil ebele baconseil onga nayebi mutu na makolo te omoi biloko mosusu baopesa baconseil oyebi likambo osali te na conseil yango ezalaki bien mais komo mpe ona kanda oyo ngai famille na ngai camarade na ngai napesi mbote esika azali voilà na opesa komba famille te mais nabi kaka Chantal mbote ebele na kati ya London ye pa bengi ngai ezoseka makopa obeteli ngai lisolo te mbala moko oke kaka koloba ba réseaux sociaux ke yo oloti ngai natangi balobi yo oloti bandeko nyonso nazoseka nayebi te bandeko na ngai naloti te tozala bana malamu malade ezali au période eza période ya bien te eza période moko il faut vraiment kosala attention koyeba eloko nini olingi kosala ba repentance ebele bino soki période oyo ezo enseigner bino eloko te en tout cas ngai enseigner nga makambo ebele les événements ici ezo enseigner bino te ba coronavirus oyo ezo enseigner bino te temps de la fin oyo bato baza koboma pasteur bazo bima mitakala bazo wangana nzambe azokoyekola kolakisa bato bamitakala boye pasteur mais bozo kotela bango donc tout ça ils ont enseigné bino te bapasi ekoti banzala ekoti baconfinement bato bazobima te avion eleka so likolo te même na bandeke bakomi confiné bandeke période ya bandeke yango bandeke bazata pena na nzela te tout ça ils ont enseigné bino te bandeko nanga tout ça ils ont enseigné bino te vraiment bandeko nanga non c'était ça il faut vraiment te prendre conscience ok soki lelo oloti ndoto ke oloti mama na yo oloti camarade oloti mutu moko azofina yo kingo na tosololaki yango makambo bandoto wana na émission moko mituna pe miyano oyo balingi bozonga na bémission nanga bomona basiege eza mituna pe miyano bokotaka yango eza kuna soko oloti balobaki bato ebele balobaki soko oloti mutu oloti mpenza mutu mpenza ke elongi wana ya ye yebake mutu wana mpenza eza ye
eza vraiment ye mutu wana eza mutu mosusu te eza mpenza mutu wana soki oloti ye donc eza vraiment ye yango wana soki lelo loti mutu aye kofini kingo aza ndoki aye afini ye baka eza ye balati ye te yango bosalaka attention na maloba bozoloba soki lelo ezalaki ya mwasi mutu na lotaki aye kofina nga na alingi mpe nayebisa bino ke eza ye parce que namoni bato mosusu balobi te esala attention ke soki oloti mutu aye kofina mutu kingo eza ye te eza ye so mutu afini yo kingo na butu mutu aye apesi yo biloko ya kolia na butu mutu asali yo mabe bandeko balati ye te eza ye me ngai nakopelebisa bino ke ngai nde naloti na ngai te mikolo oyo mpe naloti te nasali kutu mwa bainsomnie nasengai kutu bapriere na ndako na bana na mobali na nga basambela mpo na nga mutu na mutu asambela mpo na nga mpe nazwa pongi mikolo nalali te tu vous voyez donc eza ndenge wana vraiment bandeko na ngai yango nde na ngai naloba na bino concernant likambo ya ndoto ya Ani Makwakala na ngai mutu oyo azokoma na basite nyonso to azokoma ke naloti en tout cas alimbisa nga naloti te naloti Ani te soki nalotaki Ani nalingaki vraiment naloba ngo pe te na ba réseaux sociaux parce que eza normal te nalingaki nayeba likambo nini oyo ngai nalingaki nasala yango wana bandeko na ngai ba mama batata bandeko ba oya biso vraiment bosala tout vraiment bo tika ba makambo wana nyonso koloba wana makamba lokuta ezali bien te nasepelaka kozala na bino na kanti boyoki nga bo partager et puis bosala attention na makambo etali bandoto bosala vraiment attention bon soki yo ndeko mwasi so ndeko mobali yo mtozotambisa kombo na ngai yo nde olotaki ndenge wana meka kokoma yango bien ke yo nde oloti wana tokozongo na angle mosusu me koloba ngai mutu na loti en tout cas ezali ngai te eza te ke nazobanga ya mwasi non na obanga ete aza mwasi oyo apesaka ngai respect makasi mpenza soki nalotaki ye nalingai nabenga ye nalingai nasola na ye ou bien mpe nalingai nasola na ye te na tiongo na prière esili histoire eleki balobi biloko ya molimo tokobunda nango na molimo biloko ya nzoto tokobunda nango na nzoto ndoto eza likama molimo na oya koyebisa bino ngo siko po abosala nango ni vraiment bandeko na nga tozala vraiment mayele et puis boyebaka makambo nini bozoloba nakomi na nga na suka bandeko na nga naza mingi ya koloba te na suki wana vraiment bozala bien bisika biso bizwi bino nzamba lola apambola bino vraiment bo mi batela soki olingi obima vraiment zala vraiment na ba précaution nyonso surtout parce que maladie ya corona esili nanu te nasepela na bino mingi ba gros bisous bozala bien bisous bye bye.